Merci Bandeko Balandia Bosolo na Bonzambe, émission na bino oyo pesa makana chaîne na bino kitoko Kakuji télévision, chaîne oyo na mopepe na ngwa sikate na mboka Ekolo Congo pona komema lumière, komema makambo ya bien, komema ba révélation, komema esengo na mitema ya bana RTC. Lelo to na émission moko plateau spécial auto sololana mosana na moko ya mboka na biso ope boye bien mingi bolengaki pe mingi mais na kozali nga moko te na plateau ya lelo tozali na nazali na concert na ngai Nathalie Kawaya mbote ndeko. Oui, bonjour Ndeko, excellent. Bonne santé. Santé très très bien. Weekend quand même électro bien. Ah, ata confinement ezali mais nzamba zali mais toza dans le bon. Vraiment bande pe ba Rolanda yo balenga pe mingi ba pe na besoin ata moi lilobati. Oui, je salue déjà téléspectateurs na biso nyonso o ba mixana kolanda biso tout le week-end de 15h et aujourd'hui toza na plateau spécial. Boyebi bongo émission na bino Bosolo na Bonzambe, c'est toujours pour les hommes dédiés. Et to faire appel pe na basali nyonso nzambe o balingaka ko partager liloba na nzambe na Bosolo. To invité bino émission na biso et les kaka tous les week-ends à 15h. Et aujourd'hui, ndenge bozomo na déjà na samedi à lelo, toza bongo na le prophète Moïse Kakuji à qui je me redis bonjour prophète. Vraiment bonjour tout le monde, bonjour, vraiment nous sommes. Vraiment, merci. Voilà, on va continuer toujours ndenge concernant Atuko annoncé bino bande boko landa biso bo zapete botika la branche parce que émission de otolobelaka makambo na nzambe na polele awa. Voilà pourquoi on a profité na occasion oyo pona ko lancer message na basali na nzambe nyonso ya RDC oyo boko sepela koleka na émission oyo vraiment numéro zali wana ceux qui et sepeli siyo oleka opesa pe message oyo nzambe apesi yo pona Ekolo Congo yaka to yamba yo to sola makambo ya koleka na 4 églises en Kolo parce que les sujets autres celui-là lelo ils allaient beaucoup plus basés na Italie les problématiques de l'église makambo ya koleka na 4 na église beaucoup plus ya mboka na biso RDC auto vandi awa na Congo. Voilà pourquoi toko senga pe na balandi bord na biso na bandaku bo charger déjà ba crédit na ba téléphone na bino poto otika na pe temps moment moko boye bo pesa pe makanisi na bino tobi ke bana nzambe mingi bazaka na bandaku bana makambo ya kolekela bango mais bazaka na tante ya ko loba. Alors à partir de l'émission oyo plateau spécial to pesa notre temps bo s'exprimer bo benga pour bo tali ça fait nini bilo bo mona kana kat na église na biso l'homme de Dieu azali awa. Là je m'en vais les gens vers l'homme de Dieu le prophète Moïse Kakuji l'homme de Dieu. Boni santé pe mosala nzambe. Bon santé zokende malamu na sungi ya nzambe kaka makambo oyo ezotungisa mboka alors coronavirus tozokunda yango mais quand même nzamba zobatela baoya ye na banza ke santé za malamu ndeko. Alors papa to kokeli moko na tuna na biso hein parce que lelo bana na nzambe basa na nzambe basuko se trouver te. Na nto ba d'abord tango sango oyo ekomaki epana yo ya koka bakonzi ya mboka par rapport à maladie où il frappé mokili bazui décision ya ko kanga ba église ko kanga ba activité ya église na ebité bino ko basana nzambe tango message komena matoyi na bino pe maladie o na kata mboka esala ki bino ndenge ni na banza ke décision ya basa bakonzi ya mboka eyaki bakonzi basali pona ko protéger batu bakonzi basali pona ko protéger batu. Alors bakonzi ya mboka baza lokola ba parents ndenge tozalaka na bana na ndaku na moni ba voisin moko ya mopanzi bien te na kokipe kopekisa bana na ngai ke bakatisa kuna te. Alors ezali mobeko bakonzi ya mboka bazuaki alors pona ke ko protéger ba peuple nyonso. Alors esalaki ngai kaka ndenge esali moto nyonso. Okay. Alors plaisir wana moto oyo ndenge ekomelaki yo ndenge pe ekomeli pe ngai. Alors tozala ko observer yango alors par rapport ya maladie oyo na mboka totalela yango na ano bien alors pona tina ya ke tomona na ndenge tokomi batela.
bakangi ba église c'est que bon ba église kokanga église bato ebele bazo comprendre ce ko bien te bakonza mboka batikali kokanga église te parce que église ezalaka ya nzambe alors mutu atamoko azaka na makoki ya kokanga église te mais bakonza mboka ba protéger batu d'ailleurs église ezalaka angari wana te église ezalaka mutu nde bakonza mboka ba protéger kaka batu na tina ya mutu to sangana te par rapport ya maladie wana alors nde ya angwana mwa muke bakonza mboka batikali kopekisa batu na kokanga église te mais bapekisi nde rassemblement. OK. Voilà, donc on continue des gens attention ils sont pas malem mais natiki na nos concerts Nathalie na tuna nini yo bongisipe pour na papa na biso. Bon, pasteur, le prophète Moïse Kakouji, mutuna nanga liboso ezali par rapport à coronavirus. Ba règle d'hygiène au balobi que non, to mettre en pratique pour s'éloigner de la maladie pour se protéger. En tant que pasteur, ozo sale la règle d'hygiène wana ou bien le koloza mosala nzambo lobi non, ngana commettre ba règle d'hygiène wana en pratique te. Le quoi naza mosala nzambe ba ange ba kobatela. Est-ce que réellement ba ange ba kobatela ou bien ozo sale la ba règle d'hygiène? Na banza ke bandeko balandi bolanda mituna ya mwana mwasi oyo. Sere oyo alobi makambo bakonza mboka balobi tozolanda yango pasteur azape mutu. Pasteur azape na nzoto. Pasteur azape na bandeko. Pasteur azape na besoin ya komibatela po na lobi na ye ezala malamu. Balobi to sokola maboko to zipa elongi to za la distance ya 1 mètre mais c'est waza di distance na nga ya 1 mètre te bino moko bobota ala ye. Alors bakonza mboka balobi to za la distance ya 1 mètre po na nini to mibatela toza observer na ba décision nyonso bakonza mboka en tant que musali ya nzambe nazana ba émission oyo bandeko balandi bayebi na sala ba émission ebele ya sensibiliser batu na décision nyonso oyo bakonza mboka balobi naza parmi ba passer ya liboso les premiers jours oyo bakonza mboka kaka balobi que il faut ba église esangana te na kange église alors to azawana pour na observer makambo oyo pona ko protéger bandimi na komi protéger bisomoko contre maladie oyo. Vraiment, si je comprends bien, pasteur, à mettre la règle d'hygiène en pratique. Oui. Alors, pasteur, le confinement est quand il y a l'église, tout ce qui est souhaité qu'on se rassemble, est-ce que vous avez suivi na banda ku ya bandimi ou bien bozela kaka jusqu'à ce que ba kopesa accord que ba église faut moment to se rassembler comme d'habitude de to mesana to bozoleka à chaque maison pour à chacune maison pour na kosala ba consultation na bandimi kolendisa bango ainsi de suite. Na banza ke coronavirus etambulaka te. Coronavirus ezalaka nango na makolo te. Biso batunde tozotambula na coronavirus. Ma sœur albi to kende suivi. Na kende suivi parfois nda kwa liboso na kenda akiwana na zwaki déjà coronavirus. Yeba kezali maladie moko woyo eza ko se révéler na nzoto wa mutu après 14 jours. Alors nakoki kozwa yango na simbi batu na kutani na batu après 14 jours nde na sentir ba effet wana. Alors nde kwa lobi suivi par rapport ya oyo ezoleka na moment oyo ezali moment ya kosala suivi na banda kwa batu te. Même soki olandi balobi rester à la maison. Pourquoi rester à la maison? Pona okende kotikela batu maladi te na yo okende kolokota maladi te. Église na moment oyo ezali moment ya kosalela église oyo ezali temple mulimu santo eza nzoto ya moto. Il faut to éviter ba église ya kokendaka ba visite wana ngai na kendaka te. Mais na lendi saka bandimi ya nzambe par rapport ya ba verset par rapport ya musika par rapport ya TV boye ndenge mnafa
anja bana nzambe na bandaku baza ebele baza branché bazo koma édifié par rapport ya télévision boye. Alors ole nakende na bandako na bango vraiment wana na aza vraiment na moi libaku muke côté kuna minazo kende te. Donc ce que tu comprendre bien pasteur aboyi na ko kende ko sala ba suivi le père ke azobanga coronavirus te koloba te ke pasteur azobanga mais nazobanga te parce que nasina sambeli bato titubert abika na sambela bato sida abika na sambela bato ya maba omoni na nzenzela mai nasina kota kuna na priela bango na simba bango biso banganga ya nzambe maladi wana ya mokili ko simba biso te mais il faut tozalaka modèle topesaka exemple parce que exemple bandaka epai na yo moko ezali kobanga te meza koloba ke tofanda na bandako tobeiri mibeko ya bakonzi ya mboka mina tikelo ta lobanga nga lobaka mingi fona tikela ka autant ba prophète Karabou donc ba kindara prophétiser en tout cas motuna nanga ya misato ezali que lokola tozolobe la problématique ya ba église cause nini o esalaka que bato na kati église bazala na boyokani te. Je sais pas, est-ce qu'il y a un problème, il y a un pasteur ou bien il y a un ndimi bango moko nde ba créer ka ba trouble na kati ya église. Bon, na banza ke na mutuna ya manser trouble na église. Na banza ke kaka na église te. Soko tay na ba parti politique ebele awa. Tozomona ba trouble kaka na église. Ba trouble ezalaka nango partout. Eloko esalaka ke trouble eye ezanini. Soki na kati na bino mutu mabe aye makanisi mabe ebandi yeba ke suka nango akusukisa kaka na mission oyo aza nango trouble na kopesa penda kisa na Bible oui allez-y papa to mona ki Jésus azaki na bayekoli na kati wana moko azalaki na kati kombo na ye Juda est-ce que ebi ke Juda atikali kozwa ndoite eza pasi même na basisite toyoka ke frère Yuda aza na mwa pasi apart oyo na bakongo bayemba nzenze nsembo nini Yuda nsembo nini Yuda donc apart oyo kaka Yuda na koloba ke Yuda azalaki déjà na makanisi mabe kati na ye azalaki mutu oyo azalaki na groupe ya Yesu mazalaki malamu te. Voilà. C'est même na ba église eza na ba oyo baye kosambela te aye parce que ayeshuaki na commerce ya lufu ayeshuaki na commerce azalaki nango ayeshuaki na parti politique aye siko na église akomi frère akomi pasteur misu na ye azolanda bongo misu na ye azana biloko oyo azomona bato ya bongo ata alobi shinda barabara soki eloko aki koluka azwi yango te lobi omoni kaka abandi mikolo yo pasta clarté vraiment mikolo yo boy yango na ezo faire partir na question na nga mususu oyo que bandimi mais ayaka koluka ba intérêt personnel na kati église une fois que ayaki peut-être koluka le mariage soit ba voiture ainsi de suite lokola déjà si azwi biloko oyo ya motuya amoni ke ayaki koluka a se débarrasser na une église atiki église ou soit à changer église en tant que pasteur na mutuna wana vraiment nini okoki kolobela ma sœur na banza ke kombo le baki sœur nani Nathalie Kawaya sœur Nathalie Kawaya sœur Nathalie Kawaya omoni biso ba pasteur tozali ba victime OK na ba église ya nini na ba église na koki ko dénoncer yango biso ba pasteur tozo souffrir makasi na biso basai na nzambe tuede mboka oyo nayebi te oyo azolanda ngai ndako toko kowanga nango biso basai na nzambe tuede mboka oyo na tuencadre bafamille ebele mais toza ba victime lelo ozomona na motuna ser olobi bayaka na église bayaka koluka ba intérêt na bandi liboso na baser ozomona na église moi ba jeune fille batondi na ba église oyo ba pasteur parfois ko beteli bako ayo kolanda ngai ba sere ebelo ozomona baye kosambela te kozali oyo aye na mission soit aye na mission pasteur achanga eka aye na mission aye koluka eloko moko boye ba delila batondi na ba église ozomona
sikoyo biso basai na nzambe ebele bakwei ba victime même oyo yokaki makambo ko ekwela kinde komoko boye na ninyawa na kote ya bisika kote ya limete na banza ke benyaka wande ko wana azui sero ya bandiko yenga mikolo bandiko ba aviola kingai kala tango bandiko violer ye c'est rango azalaki wapi pourquoi aloba ya kote ayeko loba yango ka tango azui ba appui tango monike parfois mariage balakaki ye ekokisami te pona kosukisa koloba ke na église la plupart ya bato bayaka kosambela mingi bayaka kosambela te ba escroc bakoti na église bazoye ko escroter bato na kati ya église bato mabe bakoti na église c'est pourquoi je mona ke baonyo sotomonaka alléluia amen batondi surtout ba parlaka alangi ngai epa na ngai nandimaka vraiment bango te vraiment bande ko balandi ya bosolo na bonzambe to bisi bino na bandaku to mona bino déjà na ba réaction to mona bino déjà na moi ba bip ba peuple pour to sentir que bozana biso déjà ensemble parce que émission oyo to sala rango ensemble na bino bande ko na biso na bandaku to sala ensemble na bino ya ko permettre bino boza lumière awa bokosi ezala moi passe pour ceux qui comme kotenga vraiment kozonga na bosolo voilà l'homme de Dieu donc il est déjà na show ya émission le lot moni basa na nzambe ba komi komela masanga komela ba whisky sur tuni boy ote komami komela annexé te et personne peut komela masanga te mais okomona mosana nzambe ameli masanga ameli whisky aleki liboso cher boy à côté ya misu rouge akomi koloba ba n'importe quoi. Est-ce que tout ça eza kaka bonzambe ou bien mbaka mususu na banza ke na oyo etali masanga mitune eza ya bino biyano eza ya ngai eza yo papa na eyano ya liboso eza boye voilà nayebi te soki komela masanga ezalaka abe bon ngala moni ezala mabe te ezala mabe te ezalaka abe te oui ngande na moni kizala mabe te bino moko boyokami na chicheli epie moko omelaka pe te ngala bike ezala ndenge nini bato bopesa bana nzambe lumière ba comprendre to ezala mabe to mabe te peuple de Dieu bakosa yo te komela masanga eza mabe te ce qu'on a créé trouble na mutu nao komela masanga eza mabe te soko nandi Paul azoyebisa Timote abi Timote okoki mpe komela mwa vin muke mpo na estomac na banza ke komela masanga eza mabe te mpo na bato nyonso mais eza mabe mpo na bao baza bamise à part nzambe azoyebisa Elizabeth alobi Elizabeth mwana oyo oza na ye na libumu akotondisama na molimo mosantu ndenge akotondisama na molimo mosantu okoki kolia nyama ya komikufela te okoki mpe komela masanga te mpo na nini mutu aza rempli na molimo mosantu akoki na ye komela masanga te mais soki omiyebi kozalaka pasteur kozalaka na molimo mosantu te mela soko okomela toka ya komela mela ya komisopela misopela nga soki namoni pasteur azomela masanga nakondanaka ye te nakompenaka kaza na molimo mosantu est-ce que papa expliquer no bana ba comprendre malamu eza lisumu to eza lisumu te eza parce que oti koloba ke non soki oza na molimo mosantu wana moye omelango eza te mais so oyebi ke wana molimo mosantu te mela na yo na kona no te bana bana besoin ba yeba komela masanga ezalaka lisumu epekisami ou bien ceux qui sont autorisés na banani papa déjà nasi na répondre ya mutuna na ngai mutuna na yo nasi na répondre yango na bandeli muto yo aza na molimo mosantu akoyi komela masanga te pona nini aza déjà rempli na molimo mosantu mais muto yo aza na molimo mosantu te déjà aza nyama bande konanda ko bolimbisa nga na terme muto oyo azaka na molimo mosantu te déjà aza nyama
Pour Bible et bien ba homme animal peut oui bazali. Okay. C'est que mutu sans l'esprit de Dieu. Aza mutu normalité. Okay. Déjà mutu yo aza déjà mutu nyama. Tokoloba kaza na lisumu ou aza déjà na lisumu te aloko la bébé. Okay. Bébé oyo abotami. Bébé wana aza na lisumu aza na lisumu te. Marge mitutune za ya bino e baluteli yo. Bon sikozo ok. Ok, bébé oyo abotami déjà na lisumu. Ndenge moko mutu oyo ezana kati ya makila. Innocent batu abini na mukili boye. Yo solo bake abotami na lisumu. Nazana ba verset omumoni ezanini. Première mutu ya mukili Adam asumukaki. Okay. Aliaki mbuma. Okay. Na Eve bazalaki nanu baboti te. Ah bon? Baye kobota Kain na mbuma deja ya masumu. Baboti Abel deja Abel abotami na makila ya masumu. Okay. Ndeti nozomona Jésus ayaki pona ko condamner premier Adam a échouaki. Ah, mosakoli. Ndeti kozwa eza kolimbola ndeti nomoni sikoyo ke Jésus alie mpona kokondane échec ya premier Adam na nzela ya Yesu tobotami mbotama sika nde titi nozoka zoyebisa Nikodeme alobi moto oyo alingi kokota na bokonzi ya likolo esengeli abotama mbotama ya sika ayebi ke epesaki Nikodeme trouble alobi ifo moto azonga su na alibubumu njoka moto oyo azomela masanga aza motu moko aza na molimo mosantu te me moto aza na molimo mosantu aza mutu oyo deja saponi nzela na ye lokola na Jean 6 même Jean 3 elobi Yesu aye ko juger te mais mutu ye moko azoleka na jugement par rapport à acte oyo mutu a posé. Voilà bande ko kolanda biso tongi to senti bino déjà na banda quoi bo banda dia ko benga biso tozali a on a le prophète Moska Kuji wana besoin ya kotone motuna bo benga des gens to ka déjà mituna na bino tozali en direct. Vous allez en direct, Bobenga Bisso, le numéro, vous allez afficher 089 712 77 39. 089 712 77 39. Attends, SMS, tout le monde SMS, c'est un décomorbe awa. Ndekoyo avandi na Bibwa, albiboye. Prophète Moïse Kakuji, oza koloba malamu. Kasi tolingi toyeba. Est-ce que bana na nzambe pe bakoki komela masanga ata muke soki azobela? Bon, nakoki ko répondre ndeko wana boye. Bible ezoloba ke nzoto na yo eza temple ya molimo mosantu. Biso bana ya nzambe soki na beli nakosambela Bible ebisingani. Ke soko zobela bamema yo epai ya bampaka ya nzambe basambelela yo ba déclarer liberté pour na yo alors ozana droit te ya ke parce que ozobela docteur abi ke mela masanga omeli non biso tozali bikelamu ya sika tozana mokili me toza ya mokili te esengeli to se comporter ndenge mokili zokende te tozana appel ya ndeko abengi biso oui bobi parate bande tozali en direct bobenga pona kopesa mituna na bino ba bip ezala na malamu te mais bobenga soit SMS pour commettre biso ne bandeko ba ko komela biso. Allez-y papa. Alors ndenge tubane koloba ke biso tozali bikelamu ya sika. Tozana mokili mais tozala lokola baye ya mokili te. Alors mutu nyonso azali en dehors ya kotondisa na molimo musantu azali mutu nyama. C'est pourquoi on a même Jean-Baptiste alobi ngana baptiser bino na mai mais oyo azoya akoye ko baptiser bino na moto na molimo pona nini ko baptiser wana na moto ezali ko bota mambotama ya sika ko koma mutu ya sika po premier mutu aishwaki Adam esengeli to koma mutu ya mibale na nzela ya molimo mosanto. Merci papa bolimbisi to sera déjà moi ba SMS bande koné izako kota ndemo atindeli biso message awa azona na biso na partie ya Brazzaville alobi boye tunela biso na motei toza komona pasteur moko awa azali ko tongola batu baser na kopakola bango mafuta est-ce que ezali malamu? Bon omoni wana azali mutu ya commerce
abandaki musala ya kinganga côté ya Pointe Noire. Nde a échoué na musala ya kinganga, nde alati manto ya ki pasteur. Bolandela ye malamu azali pasteur te. Pasteur makambo wana tawa na Kinshasa eza bibele. Ya kozomona mutu azopakola batu ba wil na nzoto. Ya kozomona mutu azosimba batu na ba parti oyo mwasi ya batu ya mutu azosimba ye na ba parti oyo sengeli osi simba ye te. Kaza pasteur. Yesu alobaki boye boko yeba bango na misala na bango bazaye ebele na mboko oyo batondi ebele na Brazzaville nakoki kopesa mutu na ke yano ke azanganga ya Pointe Noire nde alati kazaka ya ki pasteur mazali pasteur te pasteur akoki kotongola mutu te to akoki kosalela mutu ba pratique wana te. Mais pasteur verset mort et comment ma soki ndeko azako bela oui allez-y hein ce que mutu azobela ba memaye ba bampaka ba pakola ye mafu bon ça ko contredire to ezandenge te au monde appliquer malobanzambe te apakole mafuta po batanga bien exact dans le sens où elles ont yango eza mabe te botika kokotela ngango oyo omoni oyo wana zalinganga Bible elobi te ke otongola batu siko yazo tongola eska balobi koto ongola même kopakola yango ezali kolongola mutu bilamba te tokotia huile d'olive na maboko na simbio na mutu na priele yo c'est tout et koti nango ya ke ser lo ala bilamba siko yo wana nzoto ezalaka nzoto nzoto ezalaka nzoto bandeko il faut ere moko kobangaka makambo même na pasteur pe ezalaka bandeko nasina sala na yo ba emission ebele ala pasteur azalaka mwanjelu te aza mutu azalaka na nzoto na mai na makila c'est pourquoi monaka ke esengeli kobatela basali ya nzambe mpona nini pasteur akoki mpe kolula il faut koépargne ye yake mwana mwasi munene boye alongoli bilamba siko pasteur baluka ye wana baluki azotia ye weni tourne a tourne mutu azotournise ye boye mutu c'est pourquoi ozomona ke tozala quand même na mwa ekenge na mwa ekenge vraiment pasteur mais alors ce qui est ainsi dit l'Éternel nzambe mutu ayebi soki ke non okosala oyo ye atindi yo osala bandeko mama ma sœur ainsi dit l'Éternel ya bongo ezalaka te ngambi nazali prophète banda na bandi musala oyo na mwana moke 8 ans timbula oyo na bandango na Katanga na Kamina bisika nyonso ti na yawa na Kinshasa awa nanu nayoka nzamba apesa ngai message ke longola mwana mwasi oyo bilamba kamata siko wili banda kopakola ye nayoka yango te siko ya ye siko azongo wapi peut-être yo allez inspirer ndenge ya zen wana ezali inspirer ya tongola rabatu te wana ezali inspiration démoniaque inspiration satanique est-ce que ozoyeba ke soki osolaki na mutu moko boye balakaki yo mbongo okoki mpe kolala na ndoto oloti mutu wana apesi yo mbongo yango siko yo kolobaki ndoto wana eza nzambe non eza ndoto ya makanisi ya makambo oyo olalaki nango. Pasteur, est-ce que tout le monde est linga tant olobi ke wana zali ba inspiration satanique est-ce que diable peut ako inspirer pe mbosa na nzambe pour na ko désorienter na ba makambo boy c'est possible soki bandeko bayebaka te Satan alobaka boza ko se référer na Bible Paul bazoleka bazomona mwana mwasi moko azoganga azoloba ke botala baoyo baza basali ya nzambe nguya baza ba vrai serviteur boyoka bango Paul atala lobi ke esprit ya piton fanda kimia mais esprit banayi koloba na kati ya mwasi esprit satanique neti nozomona ke même ba prophétie ebomi bato na mboka oyo mpona nini ce n'est pas l'esprit de Dieu qui parle eza esprit satanique esprit ya mulili esprit ya butu elobaka mais eso ça peut ba miracle pe nyonso wana miracle wana ebangisa yo te Yesu alobaki temps de la fin tokomona bilembo nde makambo nyonso ozomona oyo ce sont les signes ya temps de la fin yake bato nyonso bacomprendre même na bandako te même korela makambo yango eza korela to coronavirus eza moko ya signe ya kotalisa na bato ke ce sont des forces sataniques
monda mulili balobaka batalisaka batu pe bandoto bapesaka pe batu ba message yesu alobaki tokoyeba bango na misala na bango. Alors, pasteur, comment tu peux distinguer qu'il y a prophétie à l'okuta, la prophétie à solo? Parce que tant que tu kaka, il est déjà dans ma tête. Même si il y a des poteaux, est-ce que réellement, Moutouana a s'adapter dans le but que non, est-ce vraiment une vraie prophétie ou bien est-ce à l'okuta? Comment est-ce que tu peux différencier? Na banza que Moutou azana mulimo musantu ako comprendre, pe ako sosola. Ako yeba ke oyo nzambe mutu alobi. Mais oyo ezali nzambe te, c'est facile. C'est facile. Okoyeba ke oyo nzambe mutu alobi, to oyo ezali nzambe te, okoyeba ngo facilement. Vraiment bande ko bakolanda biso tozali awa en direct elongo na prophète Moïse Kakuji na chaîne Kitoko, Kakuji télévision, la chaîne de la restauration. To bina bino bo benga biso, to mona ka bapel ezokota mais bo benga biso surtout, soit botine ba SMS pour permettre que Bosolo ensemble na invité to mbeli bino spécialement lelo pour na to solo la. Alors wana rejiba ko bonsela biso moi il est moko mukie to zonga tout juste après pour na to continuer émission na biso bosolo na bonzambe. Entre temps to ko senga na bino toujours bobenga na numéro zali affiché na ba ndako na bino wana pour na to zo pe ba réaction na bino to yeba pe pour ça ko kanisa nini par rapport ya makaboko mona na basana nzambe solo na kati ya émission oui oui parce que nous cherchons la vérité tant que nous bozana solo pour communiquer pe solo baninga mususu pe bayeba voilà zedi bande ko bana bandaku ba pe ba problème hein oyo na kutana na ser moko alobaki ah ngai na kenda na église moko boye mais pasteur wana alobi na coucher na ye ona zwa libala mais et ça n'a pas si na boya ko sambela. Ce sont des cas où le kolobela yango on a ba mususu tango ba koyoka yango oui pour apporter les bino ba solution. Tozongela oui tozongela prophète oui oui tozu non élément o amuke comme ça tozonga tout juste après merci. Vraiment de retour na plateau na biso déjà on est là tozo continuer to stopper na nti. En tout cas nazo senga na ba téléspectateurs na biso bo hésiter bo benga bo continuer bo poser ba problème na bino peut-être à travers cette émission bo kozwa ba solution. Dès que nous connaissons excellent nous recevons cet appel on oui, dit allô bonjour. Allô bonjour. Allô bonjour. Bonjour. Oui papa obengi biso wapi kombo nani? Obengi biso wapi kombo nani? Oui papa loba problème na yo. Oui, Loba. Papa, on m'a été un peu volume tant que na tuna pasteur par rapport à maladie au coronavirus. Nous avons aïe noté que maladie ekoyaka un jour na mukili. Bon, merci beaucoup Ndeko. Na landine de makambo lobi oyebi déjà ndenge mboka na biso ezale ko fonctionner na mboka na biso awa sokoza na mutu liboso te moyen makambo koloba batu bayoka yango ezalaka na mwa pasi soko moni awa tozana mikanda misusu ya ba afesi ya makasi tosi tokomi tokotisi na babiro ya bakonza mboka nyonso zo mono oyo même olobi eloko mutu akoyoka yo nango poyo ozana ayo renommé te alo moyen bacha yoka na makambo wana ezate makambo oyo ekwei nzamba zalaki asi alobi yango kala 2 mois avant alors batunde moyen bandima makambo oyo ozanango ezate kaka mwa lisanga muke oyo ozanango nde ekondima ke makambo oyo papa ayebisaki bibiso yango mais le reste wana bazana ville poyo oyebani te moyen bacha yoka ezate ozoyeba kezana makambo ebele oyo basala nzambe ebele bayebaki yango balobaki yango lokola nga naza kutu na ba émission oyo menasa alelaki yango mona ki émission moko olobaki ba makambo avant ke koya siko ndenge na mboka oyo oyebani te oza lokola ba oyo wana te ata olobi mutu akochangoka azate menzambe
akoki kotika eloko ya munene boy ekota mokili mobimba soki alobeli basali na ye te. Epai nzambe musala munene na ya muke azalaka te basali nyonso ndenge moko. Me ba oyo bozotalela wana batikala bibembe ya nyoka. Vraiment, prophète, on va répondre téléspectateurs, en tout cas, a vraiment édifié au qui répond. Aki amonique na alobi bien te abandela kobenga numéro ezawana. Azota lazo yo ayoki alors alingi a confirmé si réellement ebimi ya malamu to ebimi ya mabe. Et ceux qui amonique esimbi te ndaro lobate a répété le sous a sali appel ya mibalo. Pasteur nalingi ngotuna si il faut pasteur azala na ba intime na kati ya église parce que to comme on na kati ya ba église pasteur azana mo groupe nae onde ya wala bi base nae yango ayebite ke no na kati ya base wana mabe ko kokota na kati ya base wana groupe mususu pe ko kozala wana o bazo sepela te ndenge pasteur akanga makana bango. Or ce que nous savons est que le pasteur aza berger oyo abatela ka bampati. Et ça, c'est que vous avez une injustice qui est non, na komelisa ebele, oyo akolia mukie et ainsi de suite tout consort. Est-ce que pasteur il faut azala na ba groupement ya ba oyaye et d'autre côté atika bato mususu je sais pas. Na banza que déjà oso répondre à la question, au une question au pesina et yano. On lobby déjà que pasteur aza berger oyo aza papa ya batu nyonso pasteur akabola kate. Soko moni pasteur akomi na groupe na aye azali combattant ya limete abana ko telema na banzenzete nde akomi pasteur. Soko ndenga zano na jari ya bako combattant mwa ba mai wana zano na mutu nde aye na église mbala moko a former pe groupe mbala moko. Mais ngai na yebi ke pasteur azali aza pasteur mo wana pasteur ngelo banini. Alors pasteur aza berger aza papa ya batu nyonso aza musangisi aza yenda aza numéro 1 ya batu nyonso. Soko komi na deka déjà royaume moko ekaboli ekabwani eza déjà royaume moko te. Jamais na église moko bokoki kozala deux groupes. Bon toyokaka yango pe mais epa nanga soko meki olungwe. Oui. Donc ce qui te comprendre pasteur epa na ye aza donc mutu nyonso aza mwana azana poto yebi batu musu babenga bango ba ancien na ba église bao bazana sima pasteur ceux qui pasteur azate nda représenter même ba wana ba ko za la bentu mais pasteur ezana mukanda moko ya nzambe verset moko elobi boye oyo abandaki musala ya bilanga na tongo na oyo ayeko banda na 12h na oyo ayeko banda na 20h na oyo ayekaka 21h balingi bakanga batika musala bango nyonso lifuti na bango ezali moko. Na église oyo akoloba ke biso batoto banda bongo ba Eli bakoloba nini bongo ba Moïse bakoloba nini ba Adina bala bakoloba nini tokoki kopesa na respect ndenge na yaki na église na kuti yo mais yo okoki kozala au devant te po oyo azali boso zakaka Yesu Kristo biso nyonso toza basali bana ya nani ya Yesu Masiya. Alors toi on a un message moko ekotia wa moni message ya ndeko moko atindi albi bonsoir papa avant je priais dans votre église na yebisu bisika bokoma te c'est Serge Mima depuis Bandal Molar j'ai besoin que Dieu me parle. OK merci beaucoup Yadje Mima toza na direction ya Shaba na avenue Lando numéro 78 nde bisika pasteur na yo malgré okima minazaka ka papa na yo yaka na ko ya ambayo toko solo la mais soko ko ya ko lukangai bomba munoko luka cash hein et puis vraiment zaza ala penza bien po na abandali sangwezo kana ke corona mais quand même yo nzambe na nga zali ko batela yo yaka ko lukanga na ko papa yo vraiment don izaza na ngo plein. Ndeko mope atindi awa sœur Sandra na binza pigeon alobi lelo torim komona ba pasteur bokomi na ba conflit oyo basolaka te. Est-ce que
vous allez codifier bana nzambe to ba ko boma lingomba na nzambe. Na banza ke mama Sandra makambo lobi eza na ba église nyonso même na catholique ozomono makambo eze belé moko soko oyoki yango oleli même na kimbangiste ozomono makambo soki oyoki yango oleli même pas na biso na réveil makambo ezangi te mais makambo na biso ezopanza na mingi pona nini na ndimaka yango ke biso ba pasteur mingi ya réveil baza penza encadré te c'est pourquoi ozomona ke ba église ezobima ebele eza pasteur moko azwi kaka ki pasteur bongo aza encadré te ayebi koma ko supporter muninga te mais ba prêtre po okoma prêtre na catholique okoleka bane belé ya ba enseignement mais lelo awa ozomona na d'ailleurs moko nakutanaki na ye azalaki muto sécurité na église ngai na azokaka kamba alimwengai après 3 mois 4 mois tokutani na ye na costume elekie na atai na bible ya munene tokutani alobi frère yo abi prophète benga ngai nakomi apôtre na bi oleki ngai papa na yo otiki ngai pasteur prophète yo komi na apôtre oleki ngai na ni evo ozomona ke mutu ya boye même ake kotonga église azana base te. C'est sûr à ça les rébellions na kati église. Non ba rebelle bazebele na mboko yo. Bazebele batondisi ba église plein. OK. Bazape na batu mingi na mboko yo. Basali pe ba kombo. Mais bakabwana na batata na bangwa milimo bien te. Balungwa na ba église bien te. Nyoso wana ezali makele ya pamba na miso ya nzambe ezate. Nzamba pesa bango mokongo kala. Est-ce que muto alongwe une église na ndenge ya rébellion akei Nzambe pe akosala ba miracle ezokomona est-ce que Nzambe ayebi musala na yewana ou bien ezaka mupepe kaka ou bien accompagné par ndeko journaliste nazana ba misusu na voyager muke batikali simana ngai ba créer balongola muto oyo achaki bango muto azali muto na bango ke azata za na voyage biso tozwa kaka bandimi bango moko na église babengi babi papa oza musika yoka sima na biso bato tikaki awa trouble bandi nazongi mbangu nakomi nafandisa bango boye mwa makele eleye to suspendre bango balungwe ke bakende kosala à l'église basali nango un mois te bakomi ko wele kibokonzo oyo alobi ngana za la pasteur oyo alobi ngana za la pasteur bapanzani bakomi ko ye oyo aye pardon limbisa nabeta tambunda siko mbunda pe ese lungu ngana bi awa mbunda ese lungwe awa moyen yo oyo kobeta mbunda wezate vraiment kende ndika kasiko kei ozomona ke est-ce que soki azongeli yo papa azongeli asengi non papa tuka na bimaki lokola enfant prodigue oyo asangaki ake asali mabe azongeli yo okolimbisa ete nabanza ke na koshoke bato mingi soki napesi makanisi na ngai na koshoke bato mingi mais makanisi na ngai ezali ya démocratie c'est-à-dire motema malamu ebomisi bato ebele na mboka oyo tala kaka Nzambe azwi Jésus azwi Satan abengani ye pona nini pona rébellion est-ce que Nzamba sazongisi ye nazo lancer appel na ba pasteur nyonso oyo moni kabimisi mapeka keyi même azongi koyamba ye te oh là là mais église babenganaka mutu te akoya kofanda na ndako ya Nzamba yoki mateya mais kopusa ye kende koleka modéré komeka te asalaki quand même erreur azamut à reconnaître omoni azongeli papa omoni biso ba etotonisami na moto musantu tosalaka ba erreur mais na passe ba oyo batondisami na molimo santu te bakweyaka na ba erreur mikolo nyonso toboyi te toza batu tokweyaka pe na ba erreur mais ezalaka répété te ezali oyo yangaje nga moko alors bandeko bobenga biso ba SMS eza kokota ebele ba pel pesalaka bien toyoka pe mwa lisolo na ndako salaka kitoko makasi bobenga toyoka ndenge ndeko songolo aza kopesa makanisi na ye papa tokende vraiment na suka ndata tokende vraiment na suka motuna na ngai ya suka eza ke nalingaki natuna papa soki ye pa azotia numero na ye
na télévision pour na bampate ba soutenir musala nzambe à travers bambongo na bango ya banzela ya ba réseaux sociaux. Na banza ke na mutuna wana na ko répondre boye na zomona ngo pe polémique. Papa toi maintenant on appelle Ndeko yo a insisté trop. Allô, bonjour. Bonjour. Oui. Bonjour, Robengi biso api kombo nani? Bon, na bengi bino depuis le kombo nanga Ndeko Jacques. Dimne volume ya télévision na yo zongo mwa sima o lo ba bien. Toto ko malamu. Ko malamu. Ça na bengi bino partir à commune Ansele. Oui. Kombo nanga Papa Jacques. Papa Jacques, oui. Bon, contribution par rapport à makambo kasera zolo ba izaka ke mutu soki azalaki pembeni na yeke a reconnaître mabe ya pusani pembeni akoki kwa ni église comme si église ba bengana ka mutu na za mutu kwa approcher comme si linga azalaki na vapo matalitu na shere ke moi contribution nyingine asunga ka yango wana na akoki ko bengana kwa ni église ta ko sambela donc ezali petit ya mutu. Ok, je crois que pasteur Oyoki Motuna Yandeko. Oui, na yoki makambo Ndeko alobi soki mutu azalaki pembe na yo asali likambo abe asenge bolimbisi il faut olimbisa ye. Oui. D'ailleurs mutu abengami musai na nzamba za karankinete. Mutu abengami musai na nzamba za mutu akolimbisa. Tokolimbisa. Mais omoni Bible lobi boy. Tirez attention aux occasions de chute à moningate. Pona nini on se retrouve pembe na pasteur. Mituna mutuna. On se retrouve pembe na pasteur pona nini. On se retrouve pembe na pasteur pona kusunga ye. Oza mwana na ya musalate. Oza mutu pona kusunga ye. Maintenant sikoyo soki on se retrouve pembe na pasteur pona ko détruire pasteur ndeti no mona kinzambe atalaki satan lobi satan atana limbisi ye akobongwa na te ezana bayo moni ke oyo na pardonner ye ako changer eza pe na baye ata olimbisi ye na yebi muninga pasteur moko auti kokufa kala mingi te nanya bobomi ye mutu alandaki ye na sima pona nini pona dimi pe ya yebele te ya $20 ya pamba $20 ya pamba baye kotikela ye il fallait akomisa rapport pa ya pasteur akamati yango alie pasteur atuni ye abandi koswanisa pasteur asotele ye akangi ye minu wana esali pota na kingo pasteur makile bimi akoti na hôpital akufi pona nini mutu oyo azalaki na ye pembe na habite soko koloba ke satan mutu akotelaki ye. C'est pourquoi il faut que soigner entourage na yo ozalaka na batu ya malamu soko za entouré na batu ya mabe oko avancer te wana yangage nga moko. Vraiment, pasteur, tozongi na mutuna na biso oyo totunaki soki yo pozo afficher numéro na yo pona oyo etali pona oyo etali numéro tozali kosangana na ba église te. Tout d'abord avant mutu apesa offrande il faut ayoka liloba ya nzambe te. Jamais mutu akopesa offrande sans koyoka parole ya nzambe. Olimsi papa to ya mandeko yo zonga mukie mbote ndeko na biso. Bon, mbote ngai na sana ngalema na dimne volume ya télévision na yo dimne s'il vous plaît soit zonga sima allez-y na sana ngalema ozolandanga allez-y na sana ngalema ngai na za frère Joseph Kabongo na lobi boye eloko passer azoloba eza malamu te soki un serviteur de Dieu aza na entourage ya mabe eza bariske tozomona Judas azalaki na entourage oyo ya Jésus mais tellement Jésus atimbelaki amoni ke mutu mabe ye moko ntango azokende eza lokola mwa
wana soki aseretire moto mabe aseretire parce que sotali Judas okokuta ke Judas oyo ntango azali katikati na bayekoli nyonso Jésus alobi moko na bino akoyeba kotekanga. Alors lorsque alobi bongo ye lokola nzambe amonaki me lelo tozotala Jésus to représenter comme bataille na nzambe soki aza na entourage ya mabe okoya kotrouve ke bato wana soki moto apusani pembeni oyebi eloko oyo ake komema libanda de façon ke amemela bato ya mokili balobi nini babi soki moto alongwe pembeni na yo donc soki azongi c'est-à-dire atikaki eloko so asali eloko wana okoriske abomi yo azwi tout problème. Niango mosai na nzambe aza na raison bien sûr ne bolobi pona mwana prodige ndenge akendaki azongi bien sûr para yambaki mwana rekoleta merci prophète merci aye lisusu akoya kokokisa mission na ye oyo abungisa parce que kimi pembeni pasteur atikali mosanza matikali yo okei merci Révérend merci tika yaloba tika omoni tika yaloba l'homme de Dieu merci l'homme de Dieu merci vraiment l'intervention na yo merci beaucoup kola pambola yo vous avez prophète nde a pesi contribution na ye a ko soutenir pensée na yo. D'ailleurs na bengisi samedi aya wana plateau comme ça to partager omoni ke bato bazana mulimu santo bazo comprendre makambo yo. Donc je appelle Msusu ekoti yawa. Allô, bonjour. Oui, voilà, akati akei. Alors ndenge na banaye koloba ke omoni bato bazana mulimu santo bazali ko comprendre. Même kaka pasteur te. Même oza mokonzi quelque part. Komi kosa te kozala na entourage na yo na bato balingaka yo te. C'est très dangereux. Oko avancer te. Okozala wana Yesu banaye komona ndenge de kwa lobi. Mais biso to mona te. Mutoza azana ye azoloba kaka mabe pona yo libanda. Et puis bato wana tolingaka bango makasi tokangamaka pe na bango njoka zokende sese oyebi pasteur kuto azakasu na nguya te kuto zomona nde tino zomona makambo ya réveil ebimaka pamba pona nini tosa bantourage na biso batu ya maseke batu ya biente batu moko boye baza baye na église koluka mbongo baye pona kosoutenir basali na nzanza ambete baye kaka ke papa na ngai akufa baza na ministère ya Josué ezana batebele baye Moïse akufa ye akotisa bana Israël na Kana. Voilà, je crois que toi qui est vraiment na souka minute c'est sili mais bande ba continuer ko benga to ba quand même ndeko bolimbi sina régie. Allô, bonjour. Oui. Bonjour à vous. Oui, au bengi biso wapi kombo na yo dimne volume. Naza na matete naza pasteur Joseph Kankolongo eloko mosali na nzambe auti koloba wana eza très capital. Je vous assure que même la Bible déclare deux personnes ne peuvent jamais marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas. Oui. Soki bayokani na pasteur te atosi pasteur te azotambola à l'encontre ya mibeko to na vision ya pasteur aza indisponible po aza na pasteur elongo moto ya modèle wana akoki kopusa na pembeni ya pasteur te. Pourquoi? Parce qu'aza koya na yaye vision ya libanda oyo ezali koconcorde na vision ya pasteur te. Parce que pasteur aza na posa afaire évoluer mosala na nzambe mais ye azoya kocontrecarrer yango tina nini ya kovanda na moto ya modèle wana pe koapproche ye pembeni ya pasteur libanda soki aye kosenga bolimbisi pasteur akolimbisa ye akozala frère na baban akopusa na pembeni ya pasteur aza na esika pasteur azali te.
contribution. Merci l'homme de Dieu à partir de Matete Kola Pambola yo. Je pense que contribution na yo et au kani na bande unyo sonyo subako na biso. Ceux qui ont besoin ya koleka, chaque samedi na 15h plateau spécial ezali pona koyamba bino basali ya Nzambe. Na même numéro oyo oko rappeler biso so basali ya Nzambe ni subako na biso. Toi, on a vraiment besoin de point de vue par rapport à un sujet biblique, pour partager les problématiques de l'église, surtout à la carte de Congo. L'homme de Dieu, pour moi, souka, tu dépasses toute la ère, régie déjà à Batobo Keliso, tu habites, tu peux sur moi, il y a mon il y a souka, tu as la Rolanda, on a moi maloba. Na banza kele loba nanga ya souka ezali ya kopesa merci. Na mutu nyonso afandaki na télévision pona kolanda biso. Vraiment Nzambe wana apambola bino na basala Nzambe nyonso babengi bengi na baoyo bakanaki ko bengi te. Vraiment merci beaucoup. Avant ya kosukisa minazolo beloko moko basai na Nzambe to fongola miso. Oyebi ko banda église ko fandisa église ndenge ezalaka wana ezalaka jete ba oyo batala baebi eza souffrance makasi siko soigner entourage na yo pona ngai soko moni mutu azali mabe oteye azoyoka te sala lokola Nzambe. Dieu le Père atalaki ke Satan kobongwana te abengana ye kolanda mokili te mokili balobaka kaka soko sali malamu bakolobaka eza bakisi soko okweyi balobi ke Nzambe atiki ye poser acte kolanda na ndenge inspiration ya Nzambe ezoyebisa yo ngai epa na ngai osali mabe na bengani yo nakoli na discipline nde maloba na ngai ya suka wana. Vraiment merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Vraiment, Wanezalaki Bongo, le prophète Moïse Kakuji, Otozalaki na week-end à Lelo. En tout cas, je vous signale déjà que émission Oyo et les Kaka tout le samedi. En tout cas, ce qu'on a samedi, 14h49 minutes. Otier déjà chaîne Nabiso Oyo. À partir il y a 15h pile, tu bandara plateau spécial na émission Nabiso Bosolo ya Bonzambe na Bonzambe. Bosolo na Bonzambe. En tout cas, comprenez-moi. Bosolo na Bonzambe. Vous allez que Ebele à Kolanda Biso. En tout cas, merci à Ebele. Je salue déjà Messieurs Christian Kitwa, Azalaki Bongo, Alanda Kibiso de le début et Tokomina Souka, mais également tonton Michel Loukoussa, le berger, et à toute ma famille. Quant à moi, fidèles téléspectateurs, je vous dis excellent week-end de partout au Bozali et Tokutani na week-end Ekoya. Au revoir. Voilà, merci très chers téléspectateurs de Kakuji Télévision. Tous allez qui wana vraiment pour nako pesa bino temps ba bolungara mingi maloba na Nzambe émission na bino boso na Nzambe et pesa kabino occasion to ba ko découvrir ensemble na bino nini oyo église nakolo il faut ba yeba na temps on doit traverser. Voilà, c'était votre serviteur Makosa Excellence Nazalaki na Makasi. Là je salue déjà l'équipe technique au travail avec Nanga Ilongo to ko mona na ma caméra toujours au fou et au moulin na niwana Patrick Louvoilou, on a toujours na ya caméra pour notre benda, au zoomer toujours, tout sanité kuna na régie, on a biso papi diku, sans oublier Cordon Luison, on est tous vraiment ensemble, bandeko nyonso Olga, tout monio pe kuna, sek na biso d'âge, tous en ensemble, sans oublier bandeko nyonso, bona bandaku, na ba komi nyonso bako na biso, tout lingi bino mingi, botikala branché. Chaque samedi à partir de 15h juste plateau spécial avec les hommes de Dieu pour na kosolo la makambo etali Bonzambe na kati ya mboka na biso parce que toi na souci que vie ya Bonzambe est changé na kati ya mboka na biso. Alors je profite aussi de cette occasion pour na ko informer bino balandi il y a Kakuji Télévision lelo zali mokona ngai ya mbotama anniversaire na ngai. Donc, vous allez me collaborer avec merci. Nous avons souhaité déjà besoin des anniversaires à partir des réseaux sociaux. Vraiment, Toko, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, excellence.
Joyeux anniversaire. Vraiment, merci, Nathalie. merci. Merci la régie. On peut bailler Beli Bisokuna. Botika la brancher na chaîne Nabino. Tu peux si mbote kuna musika. Et pas ya maman nangai Marie-Jeanne Mayumbu. Oya bote Nabino. Mobile kitoko boya mbingazor. Donc, vraiment, kola pambola yo abasovi mola. Sans oublier, je dis ça. Maman a dit ma peine de na sergade makusa. Après c'est là ce combo. Tous en Nabino ensemble. Bokolanda émission oyo na butu ya lelo à partir ya 1h na bao balanda kité bolanda à partir ya 1h pour na to sur les sous ma camarade en tout cas botika malamu na ndako na bino to lingi bino mingi kola pambola bino à la prochaine merci.